Mbote maman journaliste. Bonne santé. Ah, force ces années. En tout cas, malgré moi, ma fièvre, kaka yanda kundenge zalaka. Tozana biso bien. Ngemba kele vraiment, ngemba kele malgré qui salume banda. Mutu ya tina ve, il faut bien voir qui salume pele yoke sala. Oui, Moloko, lelo tomoni penza lelo mutu kiti la ville à Kinshasa, tomoni bande grafsa changu, babimi makolo mitu kezate. Toke kuna pe na ngambo ya Gombe kuna Wileri mitu kezate. Pona makambo kwei ndenge bokono za na mboka, ba taxi moto ko bemaka mutu moko, transport limité. Lelo bato bisi bazaki pe batubisa makina ngo baboyi balobi ete bakoleka te bakolima te nde créer penza incident oyo mingi bakofinga ngobila tomonaka mingi kaka ngobila lokwa ndeti ako sepela na musala ya président Fatita olukasa mwa bras de fer poto bato bakotombokela nyonso ezongala nini Fatia kolukamba mabe mekana koloba na incident osami na tongo ndenge na yebisaka ba congolais kala ke ngambolo kona zalaka défenseur ya peuple congolais. Un défenseur, azawana pour nous défendre la nation, penamboka. Webi, notre problème c'est quoi? Ngana yebisaka battu que premier mouton yazo combattre. Premier mouton yazo combattre vision ya chef de l'état na mboko ezana ngobila. Oya tikala na idéologie kingakati ya ngobila. Donc tant on atalaka biloko mususu gentini asalaka, monsieur le gouverneur esalaka nga passe. Pourquoi na lobaka biloko? Soki existe na kabamba. Monsieur le gouverneur akangi basala la suscitation. So moni donc mboka mobimbe komi na ngoba kra la ngombe otambola ba clôturer moi batoli moko ya manzanza otali na kati yoko bule compagnie moko eko sauver ba congolais otali bo station. Mais ça c'est quoi ça? Mboka quand même il faut en ordre. Quand le président de la République a lobby likambu ya bokono enlever ba mesure a lobby non ecclésia bato ba sambela parce que au moni Congo to comment vivre na grâce ngala lobaka Congo c'est notre pays mais pour to lobela bien Congo c'est kufa. Bato baleka qui pendant 18 ans baboma Congo. Moutazo réhabilité Congo et ça fati béton. Vous comprenez peu? Alors maintenant, tant que le président lobby a yebi très bien parce que Fati aza kinois. Fati a kosala biloko ya loyengete aza kinois yebi ke ba congolais baliaka par jour. Biso ba kinois toliaka auto du jour au cotisant de coopérer moi jean aux zongi parler bana balé. Au fouti parler bato. Donc congolais comment vivre bongo. Tant que le président de la République a tali non. Ce qui n'a pas mesure ndenge leka ki liboso. Et qu'on pèse mon boulot avec la population congolaise. Auto comme la capitale. Maman, à l'époque, Bisson à Kinshasa, Tokoli, so télémi pas na Bisson na Siforko, au télémi boye. À l'époque, Nazaki na quartier 3, au télémi au vendre 1 heure du temps tenare. Mutuke ye memio. Mais aujourd'hui, na ba to ba uti na ba province, ba tiki ba province. Ba moni pendant que bo mengweza na capitale. Si ko yo président tango alobi que non. État d'urgence, ndenge lelo pona salito to zanango, ya bokono ya Covid-19. Alors, bité, mutu keme mabatu, mais batu ba respecter kashine. Ba revendre pendant quelques jours, ba tekate. Mais ecclésia bo sambela mais bo respecter ba geste barrière. Mais comment numéro 1 yamboka o yazo gérer l'institution, le chef de l'état a pesi ndingisa na ba télé batu nyoso to landi bango. Mais au moni monsieur le gouverneur, en tout cas eloko zo sala wana, il faut quand même ko vanda pe kimia ko za la peine associer peuple. Parce que monsieur le gouverneur ceux qui les ont bien ma gouverneur grâce au peuple congolais. Ceux qui peuple les athées, en tout cas, monsieur le gouverneur, au bien ma gouverneur. Je ne sais pas quoi bien alors, mais avant aux autres enlever mesures, soit que tu as mesure à ma casse, il faut y avoir que population ils ont tambola ndengeni. Maman. Population doit vivre en taux du jour boloko. Mais yango tozo ebisa monsieur le gouverneur en tout cas à sur soir makamboy. Il y a pas transport. Transport ezonga, batu ba respecter kaka kashine. Soit monsieur le gouverneur a ça la devoir. Il y a que tu as l'État en jeu et même à Congolais n'y ont pas misala. Ce qui est important. Mbato Dimingi Mboloko, le chef de l'État, ce qui promesse à l'Obaka un jour qui j'ai installé na Est. Un jour, il n'y a pas que s'installer na Est pour ne connaître comment on va mettre et qu'on va nuit et jour la ville na ya Est pour la gamme Est. Kasi état de siège qui décrété tout le monde chef de l'état la bolonga ni maman Denise bazali kobika tino lelo yo na est pour le bani plan katiwana ko vendre chef de l'état pour la est to komona pe vraiment ba rebelle ba kopesa minduki ba ville ko za la récupérer pas ya ba FRDC la biso ko lo bani na likambo état. En tout cas, félicitations quand je vois les chefs de l'état azali na kati ya est ya mboka
toujours pour un souci à peuple congolais. Oyo lelo Martin Fayulu a lobela ki biloba loba que soki ya sola chef de l'État a kenana est total aye. Chef de l'État comité na kati ya frontière a sali discours. Tango a sali discours ya koyebi sabatuke nazali gara de la nation. Place obino botiaki le meeting ngana niati parce que este ezali pe province moko ya province ya Boka na biso. Yango moni mukonza mboka tango alobaki ke na kovandisa base na ngana este ezalaki silogante. Ezaki silogante, ezaki makamboyo, ezaki déjà diplomatie. Ndo moni lelo, le chef de l'État a vendu na est. Pendenga tozaboui. Na ebisio ke ndeko journaliste est sokyo bimimbu mananzoto. Au sali aventure mukamata. Donc na ebisio ba ADF tous les trois groupes ezalaki côté wana. To bandi bani ya mulenge, ba sangana ki bazaki soutien na ba Ougandais. To zui ba Rwandais, ba tout na ba out, bazalaki soutenir na Zambie. Mais aujourd'hui avec le président Félix Namoni que Estambo Kanabiso et Zouikimia. Et j'ai compris un seul président. Oh, il y a ça un souci à Congolais, c'est le Fatih Béton. Sans Fatih Béton, maman. Oui, Mboka Tekamaki. Mboka Congo Tekamaki. Ba Tekaki on a rebi sayo. Congo Tekamaki n'habite de Misato. Donc pourquoi? Este Tokaboli capitale divisé par 3. Non divisé par 4. Donc ça qui risque déjà Este va récupérer qui des gens. Ceux qui te voient qui Mukonzamboka comme Congolais té. Azala kali susu ke oh tata soki Ougandais maman soki Zambien soki noko soki pe wana bango batu bakoyeba. Mais notre problème c'est quoi? Il faut encourager le président Félix pour soutenir une action na biloko azosa. On ne peut pas blaguer avec un garant de la nation. Mais tant on a trahison zo kota na mboka na biso. Je regrette beaucoup. Pourquoi? Parce que na féliciter chef de l'État, c'est un démocrate hein? Et ça na batumoko à l'époque la bande kolobate. Mais lelo, grâce au président Félix, sans le président Félix, il y a une démocratie. Maman, prenons M. Moukebaï, tel que Moukebaï, Niva Moukebaï, Azoko Telema Poalo Balikambo pour le chef de l'État. Moi je regrette. Il y a un qui faut que Fatih est chef de l'État. Betu soutenir rien, samna ki salu aboala. Parce que tant il y a tout qui salu mes bandes, ce n'est pas si slogan. Qui salu mes bandes tina ba entreprise. Ah wondenge tozabo yindeli bango. Loi tiani pe yangwana. Mbolo ko lelo to ko mona kana kati ya est wana mingo bandeko bisabiso bazika ba même ba soldat o bazana kati ya FARDC parce que to moni 145 militaires oyo ba rejoindre FARDC plus 75 armes au bazeki na maboko kasi to moni kaka ba même tenir ba soldat so ba rolata pe ba même arme oyo ya biso bazo monte ke infiltration za na kati ya armée congolaise na koyebisa bato bayeba ke bitumba ya est ezalaki nango guerre te ezalaki bitumba ezalaki créé na ba malfaiteur parce que bazalaki wana seulement pour ba piller parce que est wana minéraux etonda kuna colbert cuivre mercure biloko lelo ba congolais bakoki ko lela ba congolais bakoko vivre na kimia mais lelo na est kuna ezalaki ndengani un député provincial yé pas na ba soda na minduki na ye mais bato azoboma pe c'est nos frères congolais un député provincial yango moni tango papa Mbosso Kodia Pwanga président assemblée tango abeti borwana balingi ba créer une pétition balongola ye. Pourquoi? Parce qu'il y a alobela ki bango vérité. Alors maman biso étant que tozali pouvoir ya peuple toko lingate este yo mona papa nini mona ndako kuna bazana matanga mwana ya libosa zana matanga koto yena ndako azo sala fête papa ni te yango moni président Félix alobi non awa province 1 2 3 4 bazana kimia mais province moko bana nanga bazolela ngai papa na beta maboko te il s'agit yango yoka président de la République alobaka j'ai mis ma tête à couper il s'agit à kokufa pona estamboka nanga na kokufa lelo tosuki wapi yango na yebiso que tous les groupes ya ba malfaiteurs o basala ki crime contre humanité article 16 à notre constitution yeba ke batona bakozala na rapport mapingi mboloko lelo même tali crime ba o buna ba basali crime na mboka na so Congo ba basali crime na mboka na so Congo to moni na ngambo kuna ba pexi mamo livlembe akota na makambi militaire toke na ngambo ya jeunesse Kabila o ya simbaki ba matali commission de défense na kati ya Assemblée nationale balongoli ba remplacer pa ya Bertin Mobozi oza ngambo ya INC c'est que baza ko mona moi bango baza derrière des autres que ça ma est mboka na sauté na wuti ko expliquer que mabe bandai koleka na est
ezali seulement ba frère na biso ka ba congolais auto benga ka ba député na ba député na ba général bazalaki na kati na ba major na ba ministre bango ba ngande ko financer ba moyen pour ba congolais biso moko peto kufu yango moni lelo il faut ba yeba ke mboka Congo c'était kamaki chez panzana qui en désordre mais avec le président Félix maman mboka ezalaki boy mais lelo grâce au président Félix mboka ezongi tout droit yango na zobi sa ba mpang na beto bandundu il faut bien soutenir le président Félix parce que c'est un président où il y a raisonné, c'est un président où il y a un souci à peuple congolais. Maman, pour bien information, pendant à l'époque à Mobutu, non, Kassavou, Bandunduville, Tozaga na courante, qui quitte courir à la tête. Mais dans quelques temps, Fatia a eu pouvoir, Kende Bandunduville, Banzele côté à Kito. Donc, on a eu un tour, Namboka na Yabako Konanga. Hein? Namboka Bako Konanga, na beti tour. Prince Kenda. Mais pour ça la raté beaucoup ça na bac. Maman mutako sauter. Bandundu est comme qui to. Je te dis. Omoni kabila bakizenga mais bandundu pe zéro ba muzitu ba njala njoko bakizenga mais bandundu zéro bwana ponte ngape na muta bandu katsa kaka na yo ina muke songa ngempang na beti fo batu bo sabande. Mutoyo bino bozo soutenir bolobi kene muzitu il faut 2023 ya vanda président Boala mais muzitu ayebisa biso ke na ko créer une sécurité pour investir ba yate est-ce que mutomar kona so komi ata burukumes azana so chaba congolais non parce que muzitu a sala 3 ans na primature et lokoni na sala na bandu mais musicien wera c'est un musicien a beta concert na Kikwit a pesa mbongo ba bongse stade ya Kikwit omoni muto azana bolingo ba congolais alors maintenant les lotango yoko yela biso tribalisme non boma muluba tika mutabandundu wana tuka to yoka na te Fatia za congolais 100% ye moko lobaka ke nazali président ba congolais nyonso yango na yebiso mama oyeba ke lelo na bandundu soki to moi souffle grâce au président Félix mama kilas ofele ha boza bandoki kilas na monyo échappé que son maman livre na Jeanette Kabila oui na échappé le côté omoni mboka ezalaki en désordre mama baction mususu soki maman livre comme ko kota na bakaka bela basoda à l'époque bazalaki na pouvoir asalaki yango te ponani au monde que maman Denise a été corrigée. Bango ba poisonna ba artiste nyonso ya Congo. Ba poisonna ba vie de loin. Oyo pa udu ko kufa pulul. Na mama oyo akufia. Ba poisonna ba artiste nyonso ba to anozo monde. Mais grâce à maman Denise a yebisi ba artiste wana. Malgré boza poisonné, bokende bozo kaka médicament, muto poisonna bino si alongwa. Ndo moni bato biloko basali na Congo. Donc ngana yebisi yo maman tozalaki en otage. Webi bato bakangaki biso en otage pendant 18 ans. Soki bato basalaka ta 30 ans. Congo tekama ki déjà tala ba entreprise à l'été tekama. Ba province belé tekama. Soki okei port à matar biso to sala copie na port. Wana no vanda na mwanda. Port alege kufa. Kufa mais tongo maman journaliste kufa kala. Tolo bato il faut tolo baka vérité. Biso to zaba défenseur ya peuple. Yango yoka ki to yebisaka Fati Beton. Tango ke Genève. Yebaka ke peuple muto tindi yo akomi kuna to yebise retirer a retirer bon yango moni mama journaliste batu nyonso basala crime contre humanité na mboko ndenge ndeko docteur Mukwege lobaki ke il faut rapport mapinge sala musala en tout cas biso to encourager docteur Mukwege na proposition wana tozo se le rapport mapinge na terrain pour landela batu nyonso to basala crime contre humanité. Oui, Mboloko lelo penda affaire ba jeep o penda e ko pelisa moto. To moi na kati assemblée nationale pouvoir président Fati ezami na corruption. To mona ki po ba ko isa mabunda na bureau na mobimba ba pesa ki ba député mbongo ko te ba ko isa. Lelo se komba corrompre bango ba pesa ba sou ba jeep. Aussi longtemps bazorana mo solo ebele mo solo na ba ko kata po ba bongsa banzela ba bongsa mo social mbongo. Po pesa ba sou ba jeep. Mboloko nezaka corruption na kati ya corruption te pour le ceux qui ba meka pe ko kwesa mutu boy ba ko kate parce que baza déjà ba ko vivre sous corruption. Le sénateur on atangi kombo te titre honoraire a bimisa $40,000 à sombela ba député nyonso ba jip. À l'époque sénateur wana to yebiye. Titre honoraire si déjà zanaye quelque part azo sala ba commerce na ye. A bimisa $40,000 à sombela ba député ba jip. Polémique et betamate. Comment vous vous blaguez avec le chef de l'État? Un député va se foutre $13,000. Ils sont pas capables de ressembler à Jeep. Député par cause de mon contrat. Ce n'est pas un problème.
ba député na baza ba frère na biso ba congolais totika polémique ezape loko te tokoko boma na ba congolais to banda ko fingela ngo chef de l'état non député aza capable ko somba jipi na parce que bazo fouté $13,000 bazo fouté $13,000 botika biloko wana totika ba polémique na yebi biloko wana ezaba to Martin Fayulu. Mais tu as tout à l'heure des désordre pour les Canada, depuis Tongo, et pour continuer pour se mettre bato bautaki chango baiko kota na kati ya permanence ba menacer no ba bi président Fachi akokamba mabe ba loi eleki mingi to comme le quoi sous comme to ko ba sous na dictature ozaki ya 32 ans Mobutu Fachi ena pamba dictature ye makasi baiko sabno beso na kati parce que babi ko continue bilo ya ide mo ko di président Fachi oza moko na kati ya ide pesa babi akokamba mabe na désordre utukuleka na tongo ali te biso na ide pesa désordre lekite wana baza omoni batu ya Martin Fayulu bauti soki parler du peuple so bauti osala nini bazo kotambola makolo bazo yemba biso tozana désordre te bazo range ba président bazana bazo range te likambo ya transport mama journaliste ezali likambo ya IDPS te likambo ya président de la République te likambo ya transport ezoko occuper hôtel de ville comme gouverneur de la ville yango tozoko senga na monsieur le Gentini Ngobila Mbaka. Mais c'est le gouverneur, en tout cas, il faut ranger Kango. Avant, ils ont mis des mesures, il faut que le peuple les vivre. Au moment où il y a transport, mais c'est le gouverneur. Et comme il y oui, il y a des malades, il y a des peuple. Il faut respecter Kachine. Kachine Zala, il faut que Maboko. Voilà que. Mais c'est le gouverneur. Mesure yo, tiens, yo. T'as là, c'est quoi la conséquence? Population, ils ont tambo la makolo. Nous sommes en train de finir ça, mon konjamboka. Hein? Monsieur le gouverneur, si vous avez comme chef de l'État, ce n'est pas bien. Comment, monsieur le gouverneur, ose contredire le discours à mon konjamboka? Président a pris ma mesure, mais yo a changé, au lobby batouba, mais madame tout un taxi, mais monsieur le gouverneur, avec cette population, il y a capitale congolais. Tokotambola ndengani. Sauf qu'il est là au Sénégal, parce que mboka na bango ezana social malade. Nous les Kinois tolia nato du jour. Et puis pose moi mbongo bien moi 10 000 bana balia. Il faut que de 6h à 23h. Vous comprenez un peu? Wana za maladi na biso bandakala. Fatite mutoye nango. Parce que maladi ya souffrance ya Congo e bandakala. Fati kuto akuti Congo chez Zindi azobi misango muke. Yango moni monsieur le gouverneur en tout cas aux autorités Yamboka, Tobenga Kabino, ma petit président. Tant au chef Azate, c'est toi qui présentes le chef de l'État. Un gouverneur de la ville, en tout cas, Tozo Senganayo, na premier ministre Samaloukonda, chef de gouvernement. En tout cas, bon respecter le processus, il y a loi, il y a des règles, et puis bon soit peuple na valeur, parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais a souffrir. Maya comme les athées. Koura ezate, ndako futama na passe, le lobatie confinement, voilà que le pays est en cascade. Nous les Congolais on souffert jusqu'à aujourd'hui, au moins nous sommes bêtis 5 mois futana ndako pe. Ce qu'on va mesure bozo qu'on enlever avec cette souffrance dans ce pays. Bon yabi ça peut même bande quoi ya déjà signé la tiela bisope koura ofele pendant 3 mois au chef de l'état lobby, naza citoyen congolais nazo défendre le peuple. Mais c'est le gouverneur en tout cas n'a pas ça yo respect, moi j'attaque personne. Dans ma qualité, parce que nous avons maîtrisé la matière. Et puis nous sommes sur la démocratie. Mais c'est le gouverneur n'a pas de personnalité, systématique, mais c'est le gouverneur Gentini, mais quand on range ma babilo comme sous, en tout cas pour peuple à la paix, qui m'a pour tomber la yoma. Moi, je suis sénateur, qui avant, chef de l'État, qui présente 85 sénateurs pour kasi tout le monde qui na vote matata poni atikali toujours kasi PGR ba ko insister toujours ba longola immunité à matata poni mais éviter ba bi président baati a ko bomba bango parce que Sénat wana mi bi nyoso ba yiba ba vote ba violent na kati moko na so baza ko bata manakati ya Sénat c'est comme si baati a ko protéger bango mais éviter baati moko ya bi na kati ya Insa a protéger si moko azana ngambo ya FCC moté que est-ce que Manita Pona vous a vraiment livré tout le monde à l'immunité? Et ça qui na conseil moko des ministres bakota qui avant président qui na est ayebisa ki bango boye bozala mérité pour na ko intercaler justice pour ça la mosala
bokendaka bokoperaka mingi bosololaka mpe na justice kolakisaka mokonzi ayebisi bino bozotravaille wana mpo na intérêt ya bapoche na bino te bozotravaille mpo na intérêt ya mboka. Maintenant le problème c'est quoi? Quand je vois le vieux Batulukwebo, en tout cas c'est un papa abundi mpe mingi mpo na mboka oyo. C'est un papa mpe nazwaka moi mingi moi conseil na ye na politique ya matière na ye. Mais quand je vois des bêtises comme ça na kati ya Sénat, moi je regrette beaucoup. Parce que tant que tu as la coalition FCC casse, ou tu as la coalition Yabandoki wan. Papa Batulukwebo azalaki mbeya mbeya. Azalaki na mosala te. C'est un chômeur. Mais le président Félix Tango atali que nos coalitions to sali ezoko amener biso na mauvais service asalaki nini? Coalition Koufi toke na union sacrée. Lelo papa Batulukwebo c'était président ya Sénat. On remercie même à Tanzambete. Soit aux hommes ça merci même. Na chef de l'État, rien du tout. Dédé, tant que procureur général, il y a cour de cassation, près de cour de cassation, atteindre lettre ya kolobake, nazana besoin pour faire ça na matata. Parce que à ça le détournement de fonds, projet ya bukanga Londres, allié Bangé, allié Nambong. Maintenant c'est simple. Et ça kaka bureau kaka ya Sénat wane vandi. Babengi matata pono balongoli ye humidité. Mais comment papa Batulukwebo rendre biso mauvais service? Rendre biso mauvais service. C'est pour cela moi mboloko dans ma personnalité na soko soutenir Steve Mbikai. Pour la loi wazo proposer, ce n'est kufanango. Quels sont les importants ya Sénat na kati mboka na biso? Toza na besoin ka totikala na parlement parce que yango nde votera ba loi. Ce n'est pas Sénat. Na Sénégal kutu makisa la boma Sénat. Parce que je crois porter biso l'autre côté. Batouana nyon surtout na papa Batulukwebo na niveau ya zali moi je regrette avec politique ya papa Batulukwebo. Le lo yo tozonga muke. Nenen cool. Abotola qui parti ya papa Batulukwebo. Avec le président Félix. Justice c'est ça qui nous semble. Justice président yebisi bango il faut bosala musala ndenge sengeli et ça équitablement. Le lo yo Batulukwebo a récupéré parti à Lobino Fatia Zazoba. Non, le président de la République a Zazoba. C'est lui le garant de la nation. Yé moutazor est convoqué, yé pe moutazor est nommé. Yango moni le lotan to sozonga muke papa Batulukwebo ayebake ndenga vandu wana ezali pona intérêt nanu ya nation. Nation pe mutendima ki ya vanda wana. Soki lelo nation telemi lobi non, Sénat wana ekufe kotika la bongo. Yango moni ngai mboloko dans ma personnalité. Nazoko soutenir Steve Mbikai pona likambo etali likambo Sénat proposition yazo proposer Sénat ekufa nango soit toko senga na bandeko. Ba président ya papa Batulukwebo ala kisabiso article oyo zoko senga ke ifona Congo to za na Sénat. Mbolo nya mama yele to comme na sona suka ni yo ra téléphone yo pe message la ba. Oui, message ya suka ezali ke bampangi na betu nyonso ya bandundu benu ke na poto na Europe na Londres na France bampangi na betu ya ba Congo bampangi na betu ya Équateur bampangi na betu ya Lubumbashi bampangi na betu kuna pe na batetela na Lodja il faut betu soutenir Fati Beton. Benemi ya Congo, baza pe benemi ya ba Congolais. Soko yoki mutu, biso tolobaka l'amour du Congo et des Congolais. Soko yoki mutu soko yina Congo, c'est kaze ennemi pe ya ba Congolais. Bampangi na betu nyonso, betu bika polémique, betu soutenir Fati Beton. Samu yake pangi na betu landa, chef de l'état na sima, betu budila yani maboko, tala bisalu ya yake sala, na boala na betu kana fative, betu me fois déjà. Kana fative, boala metekam. Kana fative, ba Congolais betu ke résister te. Kana fative, betu ke tubadiaka, surtout betu. Ben mona ben moshe, ba Rwandais, bon me baka déjà boala. Mais grâce au président Félix, boala na betu me récupérer. Bampangi, kanange vandang dok, sam na boala Congo. En tout cas, bika ntimambi, to soutenir Fati Beton. Nazoko senga na papa général Kasongo. Na sali descendre moko na kisensu, kuluna ya dega. Ba policier nyonso baza na sous région kisensu wana. Musale zo salamate. Kuluna eza makasi. Mais yango to sengi na bino boy. Monsieur le général Kasongo, tinda ba policier ya makasi na commune kisensu, na Makala, na Matete, na Ngaba. Tous on a besoin de une opération wane salama. Opération bilanga bakende. Toi on a besoin mboketika la kimia parce que ben investisseur bazo ya makas. Merci plus 243 090 39 366 59 plus 243 090 39
366 59 Mboloko Nyama Mayele na pesi 16 na biso ya parti mbote na pesi pe Jean-Marc Kabunda mbote papa na ngai na kati ya Londres famille na nga okende na pesi bino mbote bele papa na nga lisusu Jacques na Katanga na pesi mbote bele ser na nga Cécile na kati ya Canada mbote pasteur Gili nzamba pambola yo ndengo za wana tozaka na base tozokoba